Bolanda nazo banda suki na ngasi koyo ka ndenge bozwa ngo kaka. Donc oyo to bomba ngo mikolo mo ndambu na samwe lo mo boye ma bien ale. Yes, na se webi oyo eza expression. En tout cas, eza moko ya ba mesh na ngana lingaka. Eza ba plants ba sorti nyonso. Na sepela nango vraiment makasi. Pour okose la modèle nyonso to oyo ni. Ni na la sabino ndeni na sala ngo na col. Donc na modèle asika na kati ya catalogue na nga. Ngamo mannequin na bino ye na telemi. Donc na la sabino modèle no ya sika na sala oyo, non ça n'a utilisé mesh oyo na quelques 27 pieces. Donc bozwanga déjà kitoko. Awa sikoyo 27 pieces na banda nango. Na banda na 27 pieces kande bomona. La colle nanga banda nasima ponga nako nde nazala abona ko sa nanga nini suki nanga sans même miroir na kipa nanga este. Donc nango baluka na posaka
nazosala sikoyo ligne ya suka mpona nsima. Après naya sikoyo liboso nabanda kokotana na liboso mpo na nsima mpona ngai ekoki na boye. Na nsima mpona ngai ekoki na boye mpo nalingaka mwa moke motu na ngai etombama mwa molai mpo so motu tie mwa molai esalaka kitoko. C'est bon pour la cima. C'est bon pour la cima. Siko na bandi siko osala liboso tota ndenge ezala. Ni vraiment pesa nga espace A na katikati po A na katikati na nina sa makambo mosusu. Nosala ba na opposé ba 27 pieces soka na mpanzi po mpanzi. Après je na ici jusqu'au nazui mesh na nga oyo pa ya tonga na katikati. To continue ka kolanda oyo nyonso to eza mipanzi. Soki mpanzi esi na koti awa atondisi to continue ka kolanda. Kobosana te vraiment soki o like video na nga, kobosana te moi commentaire moi like esalaka bien. Et puis qu'on partage surtout pour nous partager. Talara na ebi ke bolinga nga trop. Rappela de la bino fort. Naza a pona biso nyonso, naza a pona bino nyonso. Kandi na lobaka donc ngayo nanga mope na kati. Kitoko. Tozo koba. Naya siko mpanzi oyo. Kitoko. Badumsu batuna aswe ezora combien d'heures nde na misala soki boye ezora penza batembele te vraiment batembele te donc ozokoba
na suki no awa na nakata na Gillette na ngo awa nakata siko kuna Saya lata nanga o sepela o lata mpo so na lata mote isala la suki sala même pour ça les autres pour kabelo ko bien yeah wow Siko na komi à l'aise donc ce que koko ya na moso ndeni nona zo à l'aise Gillette eza na kati a na moni eza vraiment minote po eza marque ya ba Gillette onga na salela te Gillette na salela ekenda vraiment rapide mais oyo na mona ozo kena na la neve mais to le mate to patienter ka to ta mande na sonde nini mbina ebi ke ça plaisir na mutu moko alinga na créer ba modèle boy pas azwa goût tema ya lela ba propre otalaka mwasa bongi na suki nde moto esalaka biso
gilet ezopesa nga kanda moko. So mpona nga me compagnie oyo bakanga yango mpenza. Osala nga manevre. Moko awa namoni ti eza ya kobima yango. Yeah. Vraiment gilet oyo nafungola nanu natana mambo eza na kati ya. Yeah. Yango nasilisi na nga kokata donc nabaluka na nsima bozwa yango sko boyebi kate nalobaki donc tokontinue netika natikala na nga boye ope kozala ngo style ya sika abenga yango nini netika ekoti ya bajuif style ya sika elekala na moti tala na nsima nde ebimi mi kitoko makasi bandi na nsima na katikati sikoyo okeye nango donc continuer ma rando le bateau tout ça là non ça là on est au monde et comment azo de blanc pour ils ont vraiment moqué si on a son moko et m'a trop moqué là tout aimé ils ont moqué na le mot bien vima alors que non ça là la de blanc moi boué ma 4 na 504
Là, on a obtenu les eaux vimba, au lieu qu'ils sont trop flat. Trop flat, ils ont vraiment bien. La couleur na ninga mukete. Donc, pour la parce que je vais utiliser wax pour la panse ça à bosso. Après na tondi sa place na la couleur. Yeah. Aussi koyo na c'est la alcool na coton yango yo. C'est l'alcool pour na panse liboso pour na kolonga mwa mafuta na ba poudre za wana. Ouh, je suis. Yeah. Même quand est salé, hein? Vraiment salité. Na sali soso. Na ngili soki na ngana liboso vraiment ebima pena do ya ngamoko. Yeah. Ça va. Encore tout ça pour on va glue wana. Oko baka na suki na biso. Donc ozwazwa ngo. Kitoko. Wow! Nasilisi sikoyo. Ozela na tonga ngo sikoyo après bumona nde suki ngo ndenge sukeli quoi. Ouh! Salon la bénédiction de Dieu chez Yarit Tokos. Monika ba couleur ngo ndenge ezappé. Encore on a lela na ba couleur. Ça l'a fait bien. Moi il sorti moi ba couleur. Ça l'a kitoko. Yango yo
suki nango na vande libino na te mutu na ngado bozo ba midela sika na mutu na ngamoko no yango na si bo sepe nango na tourner yango na mpanzi wow kitoko na tourner lisusu malembe yango yo sima yango yo kitoko ngamona sepe nango naloba suni yaloba neti na se mutu sule bambote babizo eza pa na bino nyonso na lela bino trop talaka so bino te donga musala emonana te na lela bino makasi bambote babizu ebele serani serani mama na Daisy ozi modela sika yangot Mylène modela sika yangot Greta modela sika yangot boza tellement belé donc so na bana stanga ba komba donc aussi sa vidéo siko te oza modèle na sala na changer moi look potaka na sala na mosaka na mutu siko na luka na beta mwelo mo belo ni na ko sa po misama ma couleur wana te mona lela ba couleur yango yo kanina mo simbi kitoko ya